Ouera quoi? Or ouera za moto, il faut qu'on protège Namboko. Maison mère est un patrimoine national. Les jeunes unions avant ça l'orchestre à se référer à la maison mère. Donc maison mère est comme les références il y a l'orchestre. Quand c'est pas l'obeso moto baya na banganga na maison mère. L'obeso. Yene mutaya pena na bando qui peut envoûter ouera. L'obeso jour à tester. Pantalon moko lataka lokola lambada. Non éviter que l'obeso bersa bete le quoi moi muki. Non l'obeso bete ba kata fumbo ane zalaki. Kata fumbo ya yeto yiba no ya animateur monde to pesa ya bois kapo ala na stress à Bercy. Bercy tango ye abandi na ko sala ba grimace na ye. Ouera c'est payé na fort. Oh mais maison mes raisons orchestre oh babaka kokota malilité. Yo mwana ndaku lakisa ke yo za ancien. Yo moko mi commissaire faible devant moi na ya libanda. Yo Bercy aye yo lo beso boka rabakri na amuse loué et bini sakalazam ba ebi se bino mbale bobuaka okokyo buaka te wanaka we wera muta ebi seke ko buaka kreo te buaka o lo beso na wera bakoza na problème te lo beso za na mwana et puis ana niveau wera tamukete problème a lo beso ezali instrument o ayiba coréen fa que ça ande tubela ayiba coréen instrument kima ra Uganda lingo ke poto alati perruque lokwa basi bakangi na immigration kuna na Uganda ba même na boloko o sala vidéo wera yede bomona ngote wera ukange po anine lobeso yana no maison mère par recommandation Mouta koti sam lobeso maison mère za mama tala mwana pe à son âme pour modèle lobeso azalaki akokota même la zamba te nde lobeso ya so talibo ko le chimpanzé ona tanga sala ke chafo na munene kutu risque ko kuya est-ce que maison mère to beta lisolo ba pire se foka baza benga ozo comprendre faut ça la ka enga pour abota mano na monenga titi abota madongo na makamka ya mabebe yoka sa libumwane akani ekibeka babwakele na bomwana pona enga titi webi pourquoi la lo ba resenga na fidèle resenga ndo aka vrai te Roger Ngandu bazaba renard. Est-ce que Roger Ngandu a créé le Komoko, il y a le big boss, le roi de la forêt Kalaterwa. Non, Roger Ngandu à l'école il a TV s'expliquer qui Roger Ngandu a dit papa naé. Papa batika koluka ko salir vieux en retour bayaka vieux papa na bango te biloko to permettre sauter. Pour comment wera na bolingo akana ngwe pa jibe yoloba mutu mususu o misemo yoba propnera lobakel misemo ko monena mboko abenga epona ko ebiseke bino bondima wera sangana jibe oyebike ngana fana na wera na lobake il faut to sa formule batela jibe poison to solola mais de voilà c'était Kofi qui lui avait tangi kombote ndeko na bino ya wenge auta ko beta concert na Maribel théâtre de gymnase Lacoste au asali dernier de Piaka abino ezani par rapport à zande on a wenge bo mbule betaki mais pourquoi bo soutenir été allez là fort papa mbule beti batu ba pour la ka pona Lacoste ne pas soutenir na festival mbula pe betaki batu so pe bayakati kasi mbule betaki. Est-ce que ce que vous avez la main noire? Vous avez un bateau à 10 ça a plus de 80 personnes. Yo mona Bercy na concert na biso. À Bercy les gars ils n'étaient pas papier comme la belle. Baloba ki boy. Wana ba benga ngo plan B. Total ki makamba visé comme moi ko compliqué mukie. To préparera déjà plan B. Au cas où concert ko raté. Au cas où to zuité plan B ça là. Bercy batia qui est remplaçant ya Jamaïque. Si vous Jamaïque titulaire aïe, merci pour les lagas et maman. Et bien voilà, merci beaucoup de vous retrouver encore aujourd'hui en bonne santé par la grâce divine accordée par notre Seigneur et notre Sauveur, et un immense honneur pour nous de voir le personne qui nous aime réunir aujourd'hui, d'autant plus qu'à la distance ses occupations me rendent quand même ce moment de retrouvailles un peu plus joyeux. Effectivement, en guise de cette reconnaissance,
parce que vous êtes bel et bien fidèles à nous. Nous sommes bel et bien dans vos maisons, dans vos postes téléviseurs, dans vos ordinateurs portables, cellulaires, des téléphones, sans pour autant demander la permission. Et pourtant, vous êtes fidèles à nous. Et moi, qui est l'élément de la parole au nom de toute la communauté Bongana Média, je vous dis un sincère merci, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à notre édition de mission La vie en RDC présentée par Lumière Goncho, assistant conversationnel de l'intelligence artificielle. L'actualité nous oblige, comme j'ai toujours dit, nous oblige de revenir vers vous parce que j'estime que c'est ici la passerelle et le relais de l'actualité dont vous êtes à la recherche. Raison pour laquelle nous avons invité pour vous celui qu'on appelle Messi. Messi, c'est l'un des communicateurs de Weranson. Avec lui, ça sera beaucoup plus de causeries. On va beaucoup noyer, on va parler beaucoup plus de l'actualité, de la musique en général, mais beaucoup plus sur son groupe qui est Wenge Musique à Maison Mère. Alors, on va prendre cette transition, le temps pour moi de recevoir mon invité. On se retrouve tout juste après. Merci beaucoup derrière la caméra, notre régisseur, notre réalisateur, notre cadreur hyper performant, Shadrack Akinsala. Mais bientôt on dévoile déjà combat madame. Alors nous sommes avec lui, il s'appelle Monsieur, l'un des communicateurs de Weranson avec le groupe Wenge Musique à Maison Mère. Merci, bonjour. Ouais, bonjour Lumière, bonjour Nababone tout et Bongani à télévision, bonjour à tous les internautes au Bazolanda Bisso en ce net moment et puis bonjour Naba fanatique tout Yahweh Ranson, le big boss, le roi de la forêt, papa Reina, papa musique, papa Baplan. Bonjour Naba tout au priya Capona, bonne marche et puis musique Yakitoko, le big boss Abete la Kabiso et bonjour l'équipe Mobimba na réalisateur na biso ya sérieux na pesi mbote vraiment ça plaisir ya ko partager nos plateaux moko na kata Bongania scène o ebeta ba scène belé na regata ba scène kitoko boye kufa bo comment zo bana moka mike ba ko bomela biso musala anga Bongania Média, un nouveau départ, un nouveau challenge. Yo pe ça pe ka fidèle ba ya kaka na ba mais fidélité, ça la bien, ça le quoi papi Kakol, c'est bon de le chef. Donc la fidélité dans la vie, il faut chef le quoi papi Kakol basa ka référence. Donc sur yo posa na idéologie wana et que ça la bien et les lots vraiment na yé na nyonso mitune salaka ya yo ba réponse zalanga. Donc on peut na parler. Mais si, est-ce que aux après il y a un bout de tumbao et les lots. Parce que le problème était, mais on maison mère, donc après, on comprend. Et puis tu es bien haut, tu as une force, tu as une étoile, tu as une lumière. On comprend. Biso siko nzamba fanda kati na biso. Muto nzamba kakati ne abanga kate. On comprend. Aller la kate, aïsou kate. C'est ça notre secret. Boni Sangoya, le roi de la forêt, Boni Sangoya, il y a groupe Mobimba, vous préparez Arena, vous préparez Adidas Arena, vous préparez Couleur Café, concert belé et je les Kandengeni. Très bien. Merci beaucoup pour votre information. Le Big Boss, le roi de la forêt, est bel et bien à Kinshasa. À Outaï Kozana Gabon, via Outika Kopé Saba Gabonais pour Moni Obia Nani Obiangema, Omoni Obameyang, Basenga qui veut babi, mais pourquoi zo satisfaire ba pays Moussousou, ba Guinée zozwa Obiangema kuna na Guinée zozwa en plaire, biso kotoyo côté na biso Omoni Obameyang tellement les là qui mingi via lobi non na kende na satisfaire pe Gabon, a kenda qui a sali makamuna Gabon to beti moi loko moko rapide déjà nde tozo solo là wa via zana Kinshasa o lelo déjà tozana retrouvaille na biso
semaine où ils ont chaque mercredi jeudi na Kipwanza British ba préparatif ezaka wana to beta ki première mi-temps na Arena Grand Paris to beta deuxième mi-temps to za na prolongation donc oya le match à Barça na Inter faut pas supporter biso to banda match première mi-temps deuxième mi-temps prolongation il y a première mi-temps deuxième mi-temps tir au but et puis to ko na VAR des ordres de pesa le bien tout va la première mi-temps. OK. Arena Grand Paris ça il y a combien de places? Salwana vraiment sur l'année capacité na ngo bien za 9000. 9000 au salaire combien? To beti configuration complète. Vous avez 9000. Ni réduction. Ouais ba beta ba sala ba 10000 ba 20000. Papa bino ba ta maison na bolo ba mingi. Nani apesa bino plaque ya sold out. Na lobi boy. Plaque ya sold out wana na ebite bino bokomo linga tangu wera be atondi saka Bercy ezala makamuka ya ba plaque omoni ba musique oboya na ngo ya bakosa leka oyo ya ba lelo biso to vivre na mode wana te ozo comprendre ba jibem piana ba wera ba sala ba plein na ba Zénith ozo comprendre est-ce que les gars il faut plaque toni te problème ezal lelo mundela facilita biso internet ya soko za na doute kota na site vérifier si tu as coupé cette information tu es aux force à coupé sa vraie information ce qui te bête à coupé sa vraie information la question na ngezali nani apesa bino plaque ya sold est-ce que ngefona ebana mundele wana ponga na kenda été na kombo mundele na kanga lokola ezaki accompagné na communauté congolaise mais pesami na salle vous comprenez seul baye ba remettre vie na suka ya vie comme makiona o ba tunsu ba ozo makiona zate na bite ko makiona est-ce que quelqu'un les abouille Ndombolino a salaka na Arena Grand Paris parce que ton ba remettre en son plaque ya sold out to moni Ndombolino parmi équipe wana est-ce que Ndombolino sala na Arena Grand Paris Ndombolino a fait la promotion et puis fait partir na bateau bazar sur le côté stratégique il y a Wenge musique à maison mère il peut aussi accompagner ou toucher le plaque pour aller remettre vie donc il y a un problème comment bolu kabosala et là mon côté si to beta to leka na biso mais bozonga problème ezali to na première mi-temps batu bazoka ko supporter to zalina nous rétro ya o beta ki poto leka mi-temps et puis deuxième mi-temps très bien Ranson finalement to Monique Salaki en tout cas on peut le reconnaître le sommes taboya on sait comme toi on a jaloux donc le retour du roi c'était plein à craquer batu benda bazaki à mouvement et puis c'était les concerts il y a les bosso to monaki show et bandé tsoka très bien mais il y a un problème laquelle est-ce que oui Ranson a kabola banana Waranson soki eza na papa oyo asangisaka bana soki eza na papa oyo alingaka bana bazala na bomoko c'est wera wana sans commentaire nayebi te moto akotelema aboude to aconteste na oyo na oloba te ozo comprendre aza le seul président oyo alandaka même bonheur ya bana ne na musika wera ta olongo epa na ye soki oza na événement ozana likambo il faut sala soki ezosenga par contribution na ye pour na réussite eloko wana wera osala na ba moyen tout mais si nanga pour ça avant toko tapina na makambo yeli lelo to meka un peu ko balaye nana za dernier fils ya clan Wenge. Merci. Cette question ezali gros problème oyo Ranson na luka atiana mitu ya bato et créer même rando entre ba spiritas na ba Goloan qui est le vrai dernier fils ya clan Wenge. Bon, tout solo là non bien. Au moni le big boss à lobby héritier ou ta dernier fils. Par rapport à la génération Izalaki. C'est lui qui était le plus petit dans la génération na Bangouana. Le dernier fils. Papa chéri a lobby dernier fils Ferregola, dernier fils né à clan Wenge. Ranson à son tour a eu à lobby héritier. Mais où rappelez ça lobby qui na contexte de la maison mère.
wera azali po héritier tikala obeta jamais na wenge musique à 4x4 toute heure wera tanga benga héritier dernier fils et ça par rapport il y a 20 ans wera la na ngo liboso au moins une génération so tali il y a lelo wera obenga ngo génération wengete obenga ngo nini génération berceau ba changer génération oya liboso ya wenge ya ngone héritier sala clôture ya ngo moni wera lobaka héritier dernier fils abenga par rapport à wenge musique à 4x4 parole ya wera en son wana aleka quitté pour la deuxième fois pour expliquer en gros alors non et ça les cambo et ça parmi ba grand rancune et pas ba gaulois na héritage non au moins le dernier fils jusqu'à ce que fait rigola na conférence de presse abaki héritier wa tane dernier fils de débat na et katana mais rancune etikala entre ba gaulois na ba héritage. Très bien, merci. Problème te na éclaircir obi makamusu ndeto lobaka ta contexte yo zolobela mutu musu pesoka comprendre bien te ako jijo na ndenge na ye. Le problème est zalaka il faut soit temps ya koluka ko comprendre contexte nini mutu alobeleli wera lobi par rapport ya ndenge nga na expliquer mais les autres jugent par rapport nini est-ce Richard beta na wenge musique à 4x4 tout terrain or wera côté héritier pe wana te po wera o maîtriser makamba wenge koleka ngana yo ozo comprendre koleka même bateau ba osa ba débat na ba télé est-ce qu'on impliquer héritier na 4x4 comment mais il y a lobela on a contexte à maison mère et faire rigola a compris pour comprendre bah dire il y a père naïe le big boss ndaya qui ko fleur de bawana donc c'est simple batu mususu ba memaka makambu po ba na eloko moko au moins na utoloba ngabi bonganya oyo parmi ba meilleures chaînes YouTube et ça mais mutu musu peut soit ko loba ah yo ndeni loba ye meilleur mais or toi la association na biso appelle quoi association de presse en ligne du Congo toi là que soto sali lema au sentir pendant que soto on a kata bongania il faut inviter bien à bina baxela bino sumbong mais soko tsango côté muso on a penon dirait inviter réclamer mbongo a pierre bino bo futa ba transport vous comprenez mais si ko so na lobinet que bongania ala qui support y association par rapport y a média aux hommes allez mutumusor le banin ayo buka biso pour n'avoir or na lobika vérité problème est ça tout supporter vérité voilà tout comprendre et puis tout linga ton lima vérité actuellement wera son est le faiseur de stars ba tout me redouter nango pourquoi lelo musique na biso simbani et simbami na descendance wera ba ressortissant wera moto ba simbi musique à lelo mais oh nani oh ndeko ya ma TV Splendeur Mbongo alobi lelo bana nyonso ya wenge bagumba mela fali popa batu nyonso ba uta wenge eza ba wera ba jibi alobi batu nyonso ba uta wenge bagumba mela fali popa yo moni maloba na ndenge wana eza ba maloba ba corbeau et le renard baka na posa fromage o moni muto aza na posa ko croquer muto mwendeti yo na ko bando ebiso pe ah no ko ebige ba beti tantôt na ka na posa o kabelanga de 2000 francs voilà wana ya ba renard o ba ya pas corbeau que vous êtes joli OK corbeau te longi ma belle quoi monstre maintenant on le que vous êtes joli et ça va flatterer le moko boye de sorte que attirer que loko et ça bénéfice pour naïe mutu le quoi wera à s'incliner devant obi comme mutanga le bene Splendeur Mbongo na ebi ko yete mais qui je ne sais pas na respect ka ndenge yo lobi ayaka zo congé ba musicien ala yende bon ngande ti na ebi na ngayete voilà koloba neti wera fuka mela fali neti na problème ne pour wera tango obeta musique il fallait pena non bébé fallait sikoyo envia non wera et puis tilelo idole ya fallait na musique c'est wera akopia ka wera na banenge wera zalaka na ba musicien na wera nenga saka ba spectacle na donc Kofi pardon fallait aza copie confort ya wera mais
problème na bango siko ezalaka wera ngo bazelaka kita po bazwa suprématie ya musique aokita te avant de lisiko kangwene le problème siko ezepa ya bato na wera yango wana baotalaka génération wera eza génération lelo oyo eza na mwa ya kokita mais wera zaka na suprématie ya musique koma bazoluka ba étouffer vie na bandenge nyonso bazozwa même bana oyo ye moko vie ya bimisa pona ko intoxiquer bango basala ba contre campagne pona ko nuire Weranson mais simba te vous comprenez tango ba olika basala bongo ba souci na bango zani wera quoi or wera za moto il faut qu'on protéger na mboko maison mère za patrimoine national oh tout le monde jeune nyonso avant ça l'orchestre à se référer à la maison mère il faut en affaire il faut en affaire na Lacoste il faut à na héritier na ye il faut en habile donc maison mère comment les référence ya ba orchestre parce que Messi est-ce que qui sinaka ta musique ils allaient rappeler à solo qui c'est ça batu misusu o ba wuta rapena ba koya ba orchestre minene ba yaka pena ba kiss vous comprenez non ko ignora ngote la bi base na bino penda la samba na penda ki base penda ba nganga sika kasi ba lobeso mutu ba yana ba nganga na maison mère lobeso yende mutu ya pena na ba ndoki po envoûter wera webi lobeso jour ya test pantalon moko alataka lokola lambada lokola polo moko alata lokola blouson asali mambo ebele na maison mère atomboli pe lokola asali lobeso beti ba kata pumbo wana ezalaki kata pumbo ya yeto yiba no animateur monde to pesa ya boaka po ala na stress à Bercy nana ebite que le Bercy bete le kwa moi muki non pour wera a valoriser ka likolo wera ça le Bercy a valoriser nani yoza mopandisa ngoloba makambo eza vrai wera toujours animateur nyonso ya ka test bataka e battle na bancien Bercy tango ye abandi na ko sala ba grimace na ye wera c'est pas un fort oh mais maison mère orchestre o babaka kokota malili te mutaye na grimace yo mwana ndako lakisa ke yo za ancienneté soit suprématie yo moko mi commissaire faible devant mwana ya libanda non mais babi ensemble à comment à la qui ça rappelle une expression facilement que c'est pelina wera lingaka ba bosseur Bercy quand se le dit c'est un bosseur tant wa yé na orchestre to mona ka yé na port ozo comprendre pour en a bénéfice pour ba bossement ba grimace na kanango ça peut aussi aider l'orchestre wera ko kangela wera pi akangela mutu mutema te soko yé oyebi mais wera au mona à chaque fois soit un musicien à l'ukaka créer ba single pour ka batuba yoka musicien yango tolobaka wera za faiseur de stars ya bimisaka mutu yo Bercy aye yo lobeso boka rabakri na amuselwe ebinisaka la zam ba ebisi bino mbale bobuaka okoki obuaka te wanaka wera mutu ebisaka ko buaka creo te buaka o tout ça la vraie konde konanga wera ko kanga sentiment na été na monta sepelicie wera za papa ya batu tout bon kana cadre ya likambalo beswana ezaka problème nini lobeso na Weranson lobeso lobi Weranson na kangarai lobeso na wera bakoza na problème te lobeso za na mwana et puis à un niveau wera tamukete problème ya kena ya ki ko confirmer yango problème à lobeso ko kanga ba musicien problème à lobeso ezali instrument o ayiba coréen fa que ça ande tubela ami yeba o eloko kanga vinete ayiba coréen ba instrument kima ra Uganda lingo ke poto alati perruque lokwa basi bakangi na immigration kuna na Uganda ba même na boloko o sala vidéo wera yede o mona ngote oso comprendre siko mabe oyo sala omoni na vie avant lukoka nga batundoki tala no mars na yo conduite na ngeza ndeni pona kanga noko ndoki mais il faut pe na miyeba no ndenga na otambola yo yebi no yo mo na tamboli no mabe mo luka bandoki na famille oso comprendre jaka lobeso wera okange po anini lobeso yana no maison mère par recommandation
muta koti sam lobeso maison mère eza mama tala mwana pe ya son âme pour modèle lobeso azalaki akokota même la zamba te malamu siege ke lobeso nde lobeso ya so tali boko le bo chimpanzé ona bonobo ona mais ton dima ouera koloba 12 est-ce que Dadi Mola pourquoi longa maison mère Dadi Mola zalaka ceux qui marketeurs ceux porte-parole il y a ceux licenciés marketeurs il y a maison mère après subitement longwa kenda na la team wat sali mabete akeba na de quoi kenda azonga fait trop na ba sortir de la team na est-ce que bolongo la yo moko solo ba makamo boye soko tali olobia osani aga fait trop bongo soka bande po gafé toi na droit to longo yo confirmer mais héritier zo ndimane na ba gafé yo za mninga ne mais problème ça au confirmer ka banda ko gafé to solo la moni maison mère batu bakotika l'éternel te o comprendre lelo okozala omoni biso lelo ba messi tozui ba opportunité na maison mère auparavant zaki ba yakin pouye o comprendre ba messi ko tanga te ba Sankara de Kunta ozo comprendre ba papi le prince bazala ki wana na mwana nani o munene akangami na poto nani puis Roger ozo comprendre yekutu wana déjà aliaka ba fufu moko boye minene boye akangami na poto akoma na yeko kosa ishapo sikoyo bango bayalaki tango basilisi esengi pe biso tosani toya biso pe togoleka batu musu basani bakoya ozo comprendre ndeti ngai na banda kolinga wera lelo te banda 4x4 ti maison mère et salami ti lelo mais soki na ye na mondo boy par rapport ya kanda o Piroger po Piroger batalaka boy babi avoyagera te bana mike bakomo seka koma kaso mama lambi fufu na ndako kuna boy Piroger yena likaya bwalia est-ce que Piroger kaka na membre effectif ya ba porte-parole te ya lobaki aza isuna biso te ye ngamo na landa ya lobike lelo moto alinga salele promotion aya moto alingi adhérer na groupe na ye aya ba solola Piroger ka isuna maison mère te mais siko elo ngala kamwaka bango moko baka batali boso ya ko dénoncer na maison mère ya ko milongola mais romona likambo maison mère baka batali boso ko ya ko sa ba émission na kombo maison mère mais stango longwe ngana ebi pena moto so aboyi moto c'est que oya lisute o comprendre c'est que pe makamba moto wana etale lisute mais comment yo boya moto eza le quoi concerne na bino nani Francine Ngati soka moninga kaka ona lingaka lisusu nani te nani wanga nzambe Kongo mais soka yokika bamona nani wana na Messi na ba fille mobo allo Messi yo pandisi bana ba fille mais siko Roger se position les a ndenge nini ndeti Piroger tanga sala ke chafo na munene kutu risque ko kuya est-ce que maison mère to beta li solo wana mais au moins que tanga kenda ko senga fufu na jonga et dans l'une des raisons o ba leader ba linga su ko mema bino ba porte-parole ba communicateur na pototé ba bloka boy ba jouer ensemble tatinde na poto na gomne kuna le loi changer les couleurs moto soka zaka vrai a rozalaka vrai ato bokoli lelo ato sali nyonso soka zaka vrai a rozalaka vrai so pas zaka vrai a rozalaka reconnaissant ou reconnaissante na yo moto idai ba pire se foka baza benga ozo comprendre faut zalaka enga po abota mano na monenga titi abota madongo na makamka ya mabebe yoka sali bumwane yakani ekibeka babwakela na bomwana pona enga titi donc ako changer kati ata kutu ba memaki et pas mutu sali ngo balukele kaka bango eza tala batu ba enga na musique eza ye Kisinjora mwana akalokwa lipeka peko nani lipungu nani janvier ba chanja ya tembe pachu RFI libandi lokwa likola kombi tala niveau sakana webi lelo to solo la non soto komo loba même babiloko eza pour bana respect ya artiste te moni ba héritier lelo ba valoriser musique na biso et puis héritier
na pesi héritier faute pour héritier lingi qui marche à mumenu de tolobaka boalu boaji tunga on comprend à même ndeti RFI ça le loko nini côté bayam pakabaza non mais RFI ça quand même influent avec influent nini depuis qu'elle nini na loko Zakari monopole quand même soit monopole ben na lobe pourquoi bino bolinga ko pesa batu ba valeur o bano RFI kanda lobaka mekele wele influent na mboko papa bino bokomo bosa ben influent influence n'est nini na chronique asana miso komo dango nini on nde toyoka ba fefere bima on nde toyoka ba karibu on comprendre siko pas tu refaire ça nini émission na komo dango nini ata mwana okutu kisenyo ya kena sala ta pito pale pas tu refaire ça la nini oh to solo la bien konde konanga bon ko tangela nga bato te pas tu refaire influent na mona chronique to doser non ndam na on attention au matin je vais demander à la réalisation de nous donner une transition on se retrouve tout juste après. Merci beaucoup Shadrack Kinsala derrière la caméra, voilà. Ah, attention des jeux au matin, attention non normal, non solo landais ka vrai. Bon, tout ça. Faut solo landais vrai. Est-ce que quand on ba communicateur tout ba porte-parole au baza fidèle na ba groupe na ba on ba leader na ba. Moi 4. Odile Manzaka, Papi le Prince. Mosaka. Mais Mosaka déjà na JB. Te azana poto malobela ka JB. OK, azaka muta JB. Nani so. Roger Ngando te. Roger Ngando. Bon, pourquoi Papi le Prince si le lot on aura chance à voyager te. Dernièrement il est là qui trop. Après ça vient mon bimba pour na winge musique à maison mère. Ba te belé bazo kende ba okutu baza fidélité bazo kende mais hier ça penda fidèle na Weranson tant okutu Sankara babandai ko finga Weranson pas ba warrior. Sankara azolo baté pour azobanga master na fali mais Papi le Prince Odile Manzaka ba tellement qui va ya défendre. Mais pourquoi Papi le Prince a voyagé te tilelo? Omoni makamususu to wela kate. Est-ce que nanyandime ke wendo akobonga na ajo akoma nango? Vous comprenez? Nzambe nde moto a établissa nyonso pona ba vie na biso. Oko luka poto lelo. Omoni soko komo lela, seko komo koma mutema moto. Oko luka poto lelo. Tanto poto na onga na 2050. Ato sali nini o macho kiti 2050. Ya papi pe aza moko ya ba vaillant soldat. Aza vraiment fidèle. On a kobo ya été. Mais eza likambo ata peut-être yé pe souci ka ndenge baninga ba okende ngape na kento comprendre mais wera asaka makam na sentiment te ayebi la raboeti omoni piro se babenga même okapi oh ti vie pas bande ko tike a comprendre ne que o ya zenga pour wera yebi biso sala la lecture na biso atala ka monsieur aza fidèle piro zenga l'obeso ingrat c'est le ingrat otala pena koto boy héritier fidèle atali Fabregas fidèle J3 mwana kingabu ingrat les Bogards Cappuccino mwana Kivu kota guerre ingrat atali boy donc avec atala kabisa c'est là les Bogards Cappuccino ingrat pourquoi pour Saline la Salanine les Bogards d'abord au moni il faut tous avoir un respect à les big boss. Les Bogards à la Ouera adversaire n'a été. Les Bogards il faut s'appeler na Ouera. Oui les Bogards sont quand soit qu'a été na maison mère. Mais peut-être les lois koufa na guerre à Goma. Mais oui, il y a un enfant na peine. Il y a mis côté les Bogards. Yo bien. Sko zela nan zela. Côté pena nanga. Taki. Si zela nan zela. Ndako na bango koya. Oloba les Bogards ingrat.
autant a hérité fidèle par rapport à Yannick. Tout le monde qui hérité tant à l'ongwe maison mère. Il tirait sur le wenge musique à maison mère. Ok. Très bien. O tourne malam. Oyebi ba faible, ba s'attaquer na ba fort pour prendre une bonne position. Bana tout ya wera so ba longwe adversaire numéro 1 zaka wera. Oyebi pourquoi? Pour mokile teka. Tant au vanda, nde ba zura siko ba position. Ayebi pena ke te au papa, il faut na zong sa respect na ye na place na ye. Est-ce que oyebi ke faire yembela wera fe jaloux? Azwana sozi moko boye noko wana ye comme wera. On comprend. Babil tant bakena le marquis, basala wera. Musique ya papa wana, mutu mo lokwa wera, basala wera adversaire. Mais quand ils ont compris que temo qu'il peut biso cette fois-ci, il faut te remercier moto et bimisa biso. Bila Fukama na bandal, Ferregola, à Fukama, à Lela, héritier. Abimisa makelele na matanga monib na Fiki, à s'inclina, on se comprend. Donc, bateau ndeto mona mabe. Et ça le quoi bison ndeto abwena ndako pokolo bana osiliki olongo kei. Mais soko yo zongi papa limbisanga na ona salaki mais naza déjà pas na ngabo papa nya okanga mutema. Faut ça papa wana. Je rappelle que nous sommes avec un communicateur de Wenge Musica Maison Mère, le groupe Cher à Ouéranson de la Forêt qui récemment va jouer avec beaucoup de prestations Belgique, France, etc. Alors, Messi, autant il y a qui sont 4 au bazar fidèle. Ok. Tangasco 4 au bazar infidèle. Kisinzora. Nani yalinga bongota oya ko takebino asitu ke bana ba concert boso atakena togende Kisinzora o nani avant manike na yebi manike za liste yampaka te kotangela yampaka te tika yampaka fa bien nani Piroger zela non pardon obi 4 yampaka lingomba yondo lingo kotsa yampaka ngana liste bato bazaba infidèle yampaka azate Manike na teboye attiré ité watanabe na lobi boye tumba epende ya kutumba na lobi boye bon ça va toleka manike yo tuningati yo mo comment répondre répondre tokende répondre Kisinzora OK Kisinzora manike nani nani Piroger wa munene na non mon quoi Roger Ngando fidèle na janvier wata oui pourquoi Roger Ngando fidèle Roger Ngando a vrai te Roger Ngando bazaba renard. Est-ce que Roger Ngando a créé le Komoko, il y a le big boss, le roi de la forêt Kalatewa. Roger Ngando à l'école na TV s'expliquer qui Roger Ngando a bibu ensemble avec papa naé. Batika koluka ko salir vieux en retour bayaka vieux papa na bango te biloko to permettre sauter. Pour comment wera na bolingo akana ngwe pa jibe. Yo loba mutu mususu o mise moko yo ba ndenge loba ke mise moko monena mboko abenga epona ko ebiseka bino bondima wera sangana jibe oyebi ke ngana vanda na wera ndo loba ke il faut to sa formule batela jibe poison to solola mais de voilà c'était Kofi qui lui avait tangi kombote batu nde ba raisonner Kofi o respecter na nous raté ensuite o bombi komba mutu oyo alobeli yo bêtise po ya koluka koloba na wera o salir vie na miso batu apo ya wana vie na nga vie kutaka so likambo tinda nga ese Roger bino kolo na yena mosaka bako tinda nanya a s'en charger na guerre Mosaka Roger Ngando ayebi ko caresser bambwa. Abokola bambwa te ka bambwa. Oui, ana ba pitbull mo mutu na ete. Ana ba pitbull. Yo mona na mbwa na ete. Tala dossier mo eza beaucoup na toilette dossier à Diego.
ex-animateur ya Wiranson. Voilà qui image circulée Wiranson a tindi Papi Kakol qui n'a pas soutenir na maladie suite aux andrines. Non, suite aux andrines qu'elle femme la bakisi problème en ngo tozoluba. Tant bozala au mona bofinga wera. Quand se le dit wera Diego Sala va sortie médiatique, il y a faux pepo na wera. Vous comprenez? Mais du moins, il y a un autre qui a dit papa. Bali kaka, au moment où vivre, zaka reconnaissant na moto aida. Kolinga kate, tantôt so kute na mabe moko, ozi pabola monioso. Mais toko tala makambo wana te. O zaka ke to pesa conscience pe na batu mususu o ba mema mabe. Alors, Diego assistance ezali ti lelo, même ba fanatique, même bureau, tout monde qui va mettre ninja pe lisusu ba kenda ki ba tindi mo loko pona rendre visite et puis ko aider toujours Diego azali ba kisi et puis kenda ki des églises bazolande na ba prière moni maladie makambo Diego mwana yolo obetele lisolo te. Vous comprenez? Pour nani alobi bakanga biso. Oh nani l'obésot. Alobi maladie Diego est spirituel. OK. Mais ce que l'obi bongo, la Bible nous dit tout ce qui est révélé est condamné. Tant que bomoni maladie, boko longolango tendeni na nzela prière. Pour nzamba za tout puissant. Nzamba leki nganga nyonso na mboko. Soki nganga moto to wera moto obwa kele maladie. So d'abo moni, c'est qu'il faut poser appel à pouvoir. Nzamba lobi, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et les serpents. Mais ce que boaba na nzamba te boa pouvoir te. Wana miso mono wana miso bengana te. Makamba Diego, les makambo ça date de longtemps. Diego uta tonya. Tango uti poto. Oui ba fantira sana yolo. Mwana yolo j'habitais Lutunu. On comprend. Navaye na Lutunu, navaye na Kombe. Ba Californien ti ba osala Diego uta na Californie. Ou betelanga ma solote même s'il vous plaît la gamme côté ba Didier Lacoste ba uta ngana mwana yolo. Donc makambo Diego eza makambo que to sunge karana ba prière. Voilà. To aider financièrement pour zo senga ba mbongo ba kisi mais le big boss déjà d'ici là beaucoup zo appelle solution moko boy o déjà bande ko solola tantôt pour mona akolo mwamboka. J'ai pas confirmé mais du moins ça loko yo et ça la m'a déjà na kata cuisine interne o bako sala pour na luka solution à Diego. Donc moto akana pouvoir il y a qu'on retirer souffle la monde. OK, merci. Donc déjà ko citer toujours dernier point on a venu à Wingi à ko beta concernant na Maribel théâtre de gymnase Lacoste au Asali dernier de Piaka a vu nos années par rapport à Zande on a venu à Wingi Mboule beta. Mais pourquoi vous soutenez arrêté allez là papa Mboule beti ba pour la cap pour la Lacoste. Ne pas soutenir Mboule na festival la Mboule pe beta ki batu biso pe ba yakate kasi Mboule beta ki voilà bozana badate bene bozana concert Adidas Arena bozana concert Adidas Arena bozana na couleur café est-ce que vous bandi ba démarche peut commenter les jours J au ba visa et mon anteo main noire pour bino bokendara pas fallu main noire. Est-ce que ce que la main noire Kena Bato Adidas Arena plus de 80 personnes. Vous avez qui va en Grand Paris parce que vous avez qui problème il y a pas visa. Ancien tozwa ke na poto nani. La nani Papi Kakola benga ki ba Bercy ya benga ki ba. Est-ce que biso benga moto? Yo mona Bercy na concert na biso. À Bercy les gars na TV Papi Kakola benga. Baloba ki boye. Wana ba benga ngo plan B. Problème à visa parce que non. Et ça qu'on banga te. Babaka. L'homme prudent voit le mal de loin. Total qui makamba visé comme moi qu'on compliqué mouké. To préparera déjà plan B.
au cas où concert est raté, au cas où tu joué plan B ça là. Ça se fait partout. Bobengi baninga. Bobaye. Tu bengi bangote. Ndeti merci azalaki c'est là pardon à répondre. Les autres ma brigade Sarbati. Toboité merci batia qui est remplaçant ya Jamaïque. Si que Jamaïque titulaire aïe. Batia merci pas les laga un maman. Non. Nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. C'était votre lumière gauche, assistant conversationnel de l'intelligence artificielle. J'étais en face de moi un proche, un communicateur, un porte-parole du clan Wingé Musique à Maison Mère, de Weranson, son groupe cher, qui peut appeler c'est la bisso. Moi, quelques précisions pour n'avoir des termes à Moussou. Alors, merci, quelques informations, quelques communications. Très bien. Merci beaucoup. Nabatutu ya Maison Mère surtout Bazanakin. Via Zobeta samedi na café musique na boulevard. Et si le concert est reporté, vu moi il fallait ça déjà dans le bon, c'est samedi tout zawana pour un programme tu as que mardi za coulisses, mercredi, jeudi et ça ouvert na public tozana kermesse na matadi d'ici là tu pesa donc mikolo na lobby ou ranson na kangi actualité 4 lelo po batalon internet soko tiki mutakala libanda te to au fingi weraté to komisi weraté mutakotalo azate donc ba programme est tellement belé toza surchargé de photos que Brazzaville tozonga Guinée après Guinée to que Nigeria pour wera ba sengé pe na Kuala Lumpur na Nikwalofa na Helsinki tala bamboka ba luka wera bamboka mo ezalaka te yo wera ngana okende kobeta na Brazza ba mesana na yo biso to okende mboka loka Kuala Lumpur Nikwalofa na betango donc beta na ba Botafogo donc on sentir pendant que vie a tellement sollicité yango moni tozo senga kaka batu boza la pesé to kabola vie ndambu ozomona donc ça te que ok beta au même moment ba bisika nyonso to luka bureau zo bimisa ba date nyonso et puis boye ba couleur café eza le 28 juin orchestre Kolongwa le 24 na Kin le 28 to beti na festival couleur café na Belgique le 10 to beti Stade de France le 10 juin le 10 juillet pardon na Stade de France c'est un festival où ba bengisi sou wera a représenter valablement musique na biso côté ba boyi ko benga ba Jean Goubal ko benga batu musuté ba bengi le Big Boss et puis événement za Adidas Arena deuxième mi-temps hormone siko Neymar wera siko porto la sabino ke to salaka to zui Misia Sika comme Neymar wera za faiseur des stars muta sopana nzembu virgulité pointé oh bassigne wana tie mais dribble Neymar beaucoup vivre et ba retour en force il y a la main de fer il y a limbonda boya koyoka bambunda donc wera za mystique na oyebisa yo cria mikolo yo olio okolela yo na nani na libela mama et depuis yo yoka ba cria libela mama obo libela mama eza bêtise problème ezo boma biso to koka isu côté ya ban éducation te ndeto ando ba cours éducation la vie to comme ozonka na classe mais ça biloko to ando ozwango na bandako Kofi Olomide Tiazara wana ndebo bakaka na libandi pas mela libela mama vous comprenez tout le monde a wera kemba na force pas mela libela donc to laksa ba valeur eza na libela mama moi na faut yekola ko mela libela mama kolingate ba mili ko ba saleli bino ya mike donc single moko zo bima d'ici là avant morote to bimisa single evoloko ayaki ba foule evoloko imana olio
Merci na maman Claudine Kinwa, merci na CG Kata ba réseau, mon chef Ninja Sikatenda, babi merci na l'opportunité d'encadrement ya ba petit na yo toujours na le big boss le roi de la forêt papa Rena papa ba plein na ba fanatique tout ya maison mère na motunanga jadi Sekiaku Jeff Noir Karine Boluka maman Dubaï na moni Evelyne Libota la mère des orphelins maître Baïna Dimitri Bonganya voilà pena motunanga les boss baba keni DG Bonganya obi ke na moninga DG lolo zonga bien na DG salaka ndo sala biso bien et puis na réel patron na comment on dit obi miselo ya mutala kose ah souci et ça conseil ya la yolo na terrain kankar bo rattraper moi et donc merci na batutu na lela bino ya trop bana maison mère oh ils appellent un message il faut na piango bien bande konanga maison mère bolingara Messi Bokanga tolingara le big boss le roi de la forêt tolingara ba Pichu Travolta ba Inongo ba Dinara ba Jamaïque ba Roi Sabo et tant d'autres pardon to sabonao ba comprendre pendant que mon maison mère à l'école que puis déjà désormais information il y a maison mère Bogoswango awa à temps réel ba répétition makambutu donc opena palenanga ba comprendre que biso to akate o mobondo to akate o partout biso nde mokili bango tout ba vanda kati na biso bo s'abonner naki. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Vous avez été très nombreux. Quant à moi, je vous donne rendez-vous au sommet. Merci à mon réalisateur, Shadrach Kintala, derrière la caméra. Je dis merci au DG Dimitri Bongania. Je dis merci beaucoup à mon partenaire officiel, Casqueur, avec le gérant Rigel Mosengo. Merci à mon petit, Gaël Le Grand Kadogo. Mutasimbi, Fongo, la Casqueur. Oh, Daddy, on a ni là-bas. Merci beaucoup à mon cher ami d'enfance, Audrey Kalala. Merci à tout le monde. Merci à vous, vous avez été nombreux. Quant à moi, je vous dis bye.